Alléluia. Toujours continuer. Lobby berger. À Pambola Bibiso na Maloba Kitoko ya Nzambe. Toujours continuer car le thème de Biso demeurez à moi. Si vous demeurez à moi, moi aussi je demeurerai en vous. Alléluia. Moto Nzambe avandi kati na ye. Esengeli atambola lolenge Nzambe alingi. Alléluia. Moto yo Nzambe azo demeurer kati na ye. Esengeli atambola lolenge Nzambe asali nini alingi. Tomoni premièrement la test na biso ya Jean 15:4. Bible bandina le lobby. Mais c'est qu'il y a un biso to banda nani. Ko fongola bitema na biso. Et c'est qu'il y a biso to banda nano. Komitika na maboko ya Nzambe. Poete Nzambe a demeuré kati na biso. Alléluia. Mutu oyo amitiki te Nzambe a demeuré kati na ye. Et ça pas si bien aimé. Pour Nzambe a demeuré kati na ye. Pour mona loboko ya Nzambe. Pour mona munene Nzambe. Alléluia. Et c'est premièrement biso to mitika nano. To fongola motema. Nzambe a demeuré kati na biso. Après to mona ba fouine ni oyo ebimanga na bomo oyo Nzambe azo demeuré na kati na mo. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu as commis dans un moment où tu as commis tika, na vie chrétienne na yo, Nzambe demeuré kati na yo, okomona loboko na Nzambe. Butu na moi, Nzambe abanda ko telemela ona ba kamususu oyo kanisite. Alléluia. Demeurez à moi. Na kati na ko demeuré kati na Yesu, ezane loko moko. Et c'est que là, le moutoué Nzambe. Moutoué a commis Nzambe a demeuré katina ye. Et ça, là, la première chose, bolingo ya Nzambe sengeli evanda na kati ya mutuana. Alléluia. Soki bolingo ya Nzambe evandi kati ya mutu, e moko masiko ko mema yo zo fungolo lokola ma porte. Et ça comme za na kati ya ndaku moko boye. Oningi ke Yesu Masia akota na bomo ina yo. Premièrement, eloko sengeli osala obenga bolingo kati na yo. Alléluia. Soki bolingo Nzambe ya lola. Soki bolingo ya Nzambe ya bomo efandi kati ya mutu. Bolingo nesiko ekoko ko guider mutu, ko guider esprit ya mutu, ko guider nzoto ya mutu. Na oyo akoki ko sala to oyo akoki ko sala te. Parce que bolingo Nzambe ekomema yo na soumission. Bolingo Nzambe ekomema yo na kofongola matoi koyoka Nzambe. Alléluia. Bien aimé to mona rango ata na bolingo. Alléluia. Olingi mobali moko boemi. Ata oyebso mamba loputa. Mais tellement bolingo eleki ondibele kaka. Alléluia. On dit, mais tellement tu crois trop à lui. On me pesa, on me tika trop na bomo inanda. On tika trop na bolingoana. A tezo kosa yo. A kosa ki yo lobby. Mais tellement linga ka lelo ayebisi osulika mususu. Okondima epo bolingo ya mutuane salini e fandi kati na yo. Prière na yo mingi mama. Na cet après-midi à l'élo, c'est un bolingo Nzambe. Mouto ko temere kati na Yesu te, to Yesu ya ko temere kati na yote, soki bolingo Nzambe vandi kati na yote. Alléluia. Et c'est que lo linga Nzambe ko leka yo moko. Et c'est que lo linga Nzambe ko leka nyonso tu ozo mona na mokili. Soki o lingi Nzambe mama iya. Alléluia. Et que senga ke Nzamba sa nini aya akota kati na yo.
Tant que Nzamba okonta kati no mona ke ba désir na kati na yo sa nini et ko changer. Okoma na étape wana to na verset wana to lobaka c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Tout ce que tu fais, d'abord Jésus. Avant ça la likambo nyoso okobanda koyoka oyo Nzambe alingi yo sala. Okobanda kokende esika oyo Nzambe alingi yo okende. Alléluia. Pote polingwa Nzambe telime vandi kati na yo. Ekolakisi lolenge ya kotambola. Muto esengeli afongola motema Nzambe akota kati na ye. Muto oyo Nzambe avandi kati na ye, avandi kati na motema na ye. Muto amitiki afungoli motema Nzambe akota kati na ye. Bien-aimé, akoki komiyokisa masolide. Tango nyonso tu Nzambe abanda kotelema na bomoi na yo pour défendre de kombo na ye. Alléluia. Alléluia. Comme lobi to swaki. Exemple to lobi. Pierre awanganaki Yesu. Pourquoi? Parce que bamonaki kati na ye, bamonaki azoloba lokola Yesu. Tout le monde yango Bible so exception que bana ya ténèbres ba l'équipe so bana lumière na mayele. Pourquoi? Botu na pourquoi? Tout le monde a un exemple mon type ba musicien moderne ya mokili ya otobenga mokili. Okomona soki ba na leader moko. Omona ba o wana nyonso ba komo luka balata neti leader na bango. Ba komo luka ba lobaka neti leader na bango. Alléluia. Ce que mon yéka lenga zo s'exprimer, on le oh le musicien. Dans le monde il y a ténèbres. Bazo copier. Ko sala o esengeli biso bana mwinda to salini to sala. Azo tala teke ba koloba ke okomi idole na ye. Ba yoka ka personne te koleka même na beka koloba ke ngana za idole ya kingandi. Mais na bana na Nzambe eloko wana ezate. Mutu azoboya koloba ke naza idoli ya kingandi. Alléluia. Nazolinga na sala lokola kingandi. Yazomona ndeti ye mutu azolinga komi sa kingandi wana place komi. Non. Eza Nzambe mutu alingi mutu wana koma. Place oyo akomi. Yo soko moni ke mutu wana ozo kuwa na Nzambe yo azosambe. Bien-aimé kita. Loba Nzambe na yo azala Nzambe na nga. Bien-aimé tozo tala mona histoire ya Rite. Rite les Moabites. Rite a outi na famille à malédiction. Alléluia. Makangami na Nzambe ya Naomi. Ayebaki ke mama koko oyo. Mobali sa kufi. Rite yaki na ye libala bien-aimé. Azalaki na lié mokote na Naomi. Mobali pa kufi Rite azalaki na lo jeune. Akoki ko tchape ki jeune na anje. Alors bina kende musika mama oyo. Le lenge ndekone ol pa kendaki. Alléluia. Na kende pe na kosala vie mususu vie eza liboso na comme on dit. Nazana une jeune fille. Na okuta na pena mobali moko boye. Akobala ngala ko continuer lisusu vie. Mérite amonaki Nzambe na kati ya Naomi. Alobi na kotika yote. Nzambe na yo mama Aline akokoma Nzambe na ngai. Amona ki loboko Nzambe. Bien-aimé, ce qu'on zo zela au mona Nzambe boy. Au mona Nzambe te. Amen. Nzambe to ko mona ye bobele na nzela na basali na ye. Ba vrai basali na ye. Alléluia. Ce que kangame na mosali Nzambe. Oyo yo so croire na nzela ya molimo mosanto. Ya solo réellement Nzambe muto abengi ye. Ya solo réellement Nzambe loko Nzambe. Et pas ko la mekolata yo bien-aimé. Alléluia. Et pas qu'on la mécolate. Alléluia. Amen. Parce que les tailles sont bondes là. Osanaye. À côté ma bonde li. Osanaye. À gêner. Osanaye. Okolate pas kolami. Amen. Nzamba kose lo peut-être au tela koleka o asali la kaye. Amen. Alléluia. Demeurez à moi.
bolingo evandi na kati ya kodemere. Deuxièmement, premièrement na loba ki ça bolingo. Deuxièmement, pour vous doit demeurer la kati ya bolingo nzambe, eza patience. Demeurez en moi. Moi aussi, je demeurerai à vous. Oui, bien aimé, on parle de demeurer. Tout le monde on dirait j'ai. Oui, bien la carte demeurer, ça m'a embellé. Et ça m'a embellé, on va écouter dans mon vie. Mais toi, tu demeures toujours. On va dire que c'est la réponse favorable. On gêne. On prie. Mais on va dire que c'est la yango on a teyé. Alléluia. Mais on va continuer comme ça, nini, qu'on demeurer. Alléluia. On va dire Zambé, Seigneur, il a demeuré. Zambé, dans la côte, on a bon moyen, mais Seigneur, c'est la ménage. Alléluia. Et Seigneur, c'est la ménage. Parce que la Bible, on dit Zambé avant la salité. Tant qu'on continue à bon moyen, abandonne le boulongola. Azolongola, oh, amabe. Oh, diable a qui kosanini a s'aimer. Parce que pendant nous dormons, diable a qui a s'aimer na kati na biso. Nzambe tanga continue na bon mono sali raconte na Nzambe. A continue na bon moyo na yo. Abandi ko demeurer na kati na yo. Abandi ko sukola. Siko le temps wana zo sukola. Ceux qui ont fait la 10 ans, ceux qui ont fait la 20 ans, ceux qui ont fait la 30 ans, ceux qui ont fait la 50 ans, ceux qui ont fait la 2 jours. Moutaye des araka Nzambe. Yo côté na yo c'est que l'on fait nini? O demeurer. Amen. C'est vrai. Alléluia. Nazwa te, je demeure. Bat n'a pas la témoin, je demeure. Oh, nazo senga, ezo yate, mais le on a yebi, Bible obia tele makamoto asuka, moi je demeure toujours. Amen. Mais les lois sont qui totali mingi, na ba mangomba na biso. Ezaka moto yi ali dit noki nzamba sali lai. Bien aimé, t'as la salle. Sont liés la salle. Surtout mingi na moni comportement des abana na biso apoto. Ata verre. So ka yo maman meli au PC en mérité. Il faut changer verre. Il faut assurer la verre et comme il propre après, bachelo le souffle. Moto lié la salle. Salle wana ta yo moko moto lela ki ngota msu na midi. Ezala batu msu ba ki parla ba moto. Azuka salle na lela ki Yesu so bakisi. Mais moto msu eza funa lia ki na salle wana non. Il faut assurer la salle wana, salle comme il propre, a bacheli sous biloko pour lia. Alléluia. Demeure à moi. Et si nous nzamba kota na bomo ina biso. Bomo ya muto nzamba zo demere kati na emona na kalaba fui. Bien-aimé, bateau va fandi na yo ba la non. Il y a quelque chose qui na bomo ya muto. Elle n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il y a quelque chose. Bateau on a deux personnes différentes. Na bomo ya mo Christo. Bien-aimé, ezalaka na avant na après. Mais depuis biso to ya banzambe, to za toujours na avant, na nous to comme une époque qui a après. Alléluia. Tout le monde a rencontré le loi sur Facebook. Moutaché 2015. Alléluia. 2012. Oh bon, c'est la 2015 ou 17. Il y a un côté dans la 2018. Nous avons été moutayebi. Oh bon, c'est la 2017. Il y a un côté dans la 2015. Nzamba zo temere. Uta na yeba ki nzambe. Nzamba zo temere. Nzamba zo sukola. Nzamba zo longola. Tango nzamba sukola ka. A longola ka bele matika ka place vidité. A remplacer ka ma bonne chose. Amen. Azo ka ya mabe azo longola. Azo zo le contraire ya mabe. Azo tiane sika nango. Tango bozo yelanga ya lobby. Moi je suis déjà nouvelle créature. Amen. Kaka nzambe ne muta kosa nini ako témoigner yo bien-aimé. Yes. Demeure à moi. Alléluia. Et c'est que tout débile kati na nzambe. Nzambe asala nini?
a demeuré kati na biso. Muto a demeuré na nzambe. Même vision na ye changeaka. Même façon na ye ya koloba changeaka. Façon ya komone la makambo changeaka bien aimé. Changeaka. Façon ya ko réagir na ye changeaka. Pardon evandaka na kati na ye. Oublie et comme à Kanakatine, garde à mauvaise souvenir. Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il y a l'objet, oh, nyon surtout, bazana masumbu na bongo sani. Baya na wepa na ye, yem to sani, a décharger biso, a limbi saka biso. Chaque jour, banda to bota, banda to zala ba bébé, to komi mikolo, tina ajo to komi na ngana yo, to sala kama sumo jour au jour bien aimé. A to fumoni mon du côté, okoye ko tala au pengui, okoye ko yoka au péché. Alléluia. Mais zambe wana so libi sabiso. C'est quoi azo senga biso to koma lokola ye. Pona makomi alobi ka sali biso ba image na ye. Donc to koma la titi da Yesu. Alléluia. Alléluia. Après hier, nous avons démarré quand il a besoin de nous avons vivre et comme hier, nous avons vivre pour nous. Donc mon Zambé, bon pardon, bon gaï, il faut ça dire. Etika ici kanabo, Zambé en Zambé. Amen. Au moment où malamu manobi makati. Yo mo venu à l'hôtel, on nous les canavait preuve. Mouton Zamba a comme démarré kati na ye. Nzamba no lection avait preuve. Et comme appela likamo et yobi, likamo so eleki. Tant likamo ye, osana na kati preuve. Okoyeba ko comprendre que longia autant likamo esa nini et koleka. Okoyeba ngona nini na attitude o yo ko manifester tant problème esa nini et ye. Yo mo pene o vando bi tant na zalaka. Et comme la voté. Comment hein? Makambo prata na zalaka me muto abimi awate. Tauna zalaka akolo banana boete. Tauna et comme il est parce que c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc nous sur la bombe on a fait ça il faut manini nouvelle. Les choses anciennes sont passées, tikali témoignage comme tauna na zalaka. Siko yo moko déjà mukolo nzoto bien aimé. Ozomi lobela déjà tango na zalaka siko bateau bayeba ki yo tango zalaka. Posa nini okopesa bango ya Yesu. Parce que bango bayeba ki yo tango zalena na Yesu te. Alléluia. Amen. Alléluia. Ba comme siko komona makambo bongo ko sala mana bombo na yo. Yesu kati na yo. Yesu kati ya moto. A donc demeurer kata moto bon mo échange bon mo ekomaka ya sika soko zaki mutu akanda okomona kuna kanda esai nini elongwe chantier ye na place akanda okoka suko silika te pe diable ayebi ke elongwe akoya na tentation Nzambe pa yebi ke sali ni elongwe. Nzambe pa telemi azo sali ni azo talo pe ne preuve wana. Ya patience. O evandi na kati ya demeurer. Tant Nzambe omona ke oneke preuve wana. Alobi na wi mwana ngasi kwa sali ni akoli to passer na likambo mosusu. To sala na we belé. Au jour ezo kweya. Na kati ya délivrance. Au jour esali. Et quoi? Au moins, on a dit que loba trop. Mais tant on a dit que démérer Katine. Bible le comme que ballon la mounonaye combien de fois? 7 fois. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, Zala qui n'a jamais été. Tu parles trop. Oh, Vandi na kat église. Oh, so continuer à koloba ming. Oh, ou meni aux autres pour la Nzambe na kat misala Nzambe. Tu parles toujours trop. Mais quand même, il faut de sa différence. Il y a avant et après. Avant la bataille, j'ai parlé de quoi? Alléluia. Maintenant, je continue à parler. Nazako demere katina Yesu. Je parle de quoi? Bible lo biba lo bama na yo kasi bakuta yo na ngote.
tozomona mabe bien aimé soki nzambe akomi kodemere kati ya moto eza molimo na nzambe nde evandi kati na yo. Alléluia. Molimo nzambe elakisaka moto esalaka différence ya mabe na malamu. Bien aimé nga soki na répondre yo mabe na olala te. Na olala te. Toza bato a défaut yaka mais soki na ça te soit yebisanga osali mabe il faut na kita se repentir et pas nzambe mais il faut se repentir et pas mutu wana yolobeli mabe. A des fois totika nzambe totiki mutu toke pa nzambe non bien masumu neza ya kolimbisama te bible lobi ekangami na se ekangami likolo ekangami likolo ekangami na se. Il faut pas nous réparer la moto yozomona boy. Alléluia. On réparer nanu na yamoni ba makambo longo ate na mitema na biso. Parce que totiki la personne yoke pa nzambe. Diable a ébé lokwana. Mais quand je viens chez toi, je fais la paix. Nanu kuna ke pa nzambe te et c'est face à moi. Parce qu'on continue à plaire nzambe, na plaisir nzambe. Alléluia. Au continue à makambo ya lingaka. Oya komi kitisanga na sani na rotombola. Eza malobani, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Eza maloba na nzambe. Na sali pasi na mama Aline. Je dis que c'est demeure à moi. Non là la comité. Donc ça semble te. C'est que Dieu ne demeure pas à toi. Alléluia. Non là comité non benga mama Aline. Au moment où on soit les solo ah na santé peut-être na lova que nous ma belle. Nga de fois il a nga na moto. Mais c'est dans le ma belle. Abi na matin le ma belle le tap tende la façon na lobe la qui est na mono de la verser de coup. Pour comprendre. On a déjà commis déjà c'est ça comme dire pour convaincre quelqu'un que tu as mal parlé. Joie. Vous comprenez? Joie. La maman Nicole joie. Mais ça lui a geste. Mais ça lui a de façon. Alléluia. Si quand on a joie wana na kei penda tranquille. Confiance n'a rien reproché na l'autre. Dieu ne demeure pas à moi. Alléluia. Tout ça pas tout le monde a kolo baka sumukate. Bible ils sont comme ils vont se comme kose garé yo moko. Okomi na molimo a garé garement. Okomi ko zo mabe, okomi se ngo malamu. Na yebi bien que conscience na ngana ana faute. Mais na lingina zo faute na ngana komi sango raison. Bien aimé, okomi na molimo a garement. Nzambe azo demere kati na yote. Conscience na yo mwana nzambe. Conscience ne sengele sa nini? Et sengele salaka. Pour ça l'examen de conscience. Pour dire m'appeler que nzambe na lola demera kati na yo. Biloko wana fait comme na yo. Alléluia. Okoza solo na téléphone ta mokata. Cette esprit fa yeso de lobi mais côté wana lobi mabe. Quand on a fait pas le bon zoa téléphone so yo ki okala kati parce que molimo na nzamba lobi na biso a des fois to yeba te to sosola te ke za molimo nzamba so monika ke loka boke zongeli yo bande la place wana na mutu les personnes oyo yo oyeba ki ko sala na likambo ko ke no pa nzambe ti Bible lobi so yo cha offrande. Tu as offrande toute la vie. Mais tellement tu as la na kati na nzela ya ndenge sengeli mutu acha offrande te ya homo peut-être ba offrande na cheke ndaka izonga ati. Bible lobi mutu ya sengeli acha offrande. Ati kana offrande na yake bungi. Amen. Alléluia. Tout à ce qu'on a kati ba famille to wana binemi combien. Tam suna libumuka ya mama na yo abota yo. Osola ate sona kingandi na libumu papa ya mama zo ba camarade
Pour la biso bana nzambe to luka te to tala nani mutasala nga mabe. Alléluia. Yo étant que moi nzambe, que Dieu demeure en moi. Nazo ki bambang pour la gagner prix oyo. Yesu masi ya koya yelelo. So ki akutinga ka ata na moi ennemi na tikali. Alors fona sa nini na mi bongisela. To yaka na offrande pene ya solo offrande ya ozo lumba solo. So ki po chango l'église sali pe misala nzambe. Mais ba poche na biso ezo kauka. Ba compte na biso ba moins. Alléluia. Alléluia. Parce que tozana doit chemete. Tozo mona malamu mabe, tozo mona mabe, malamu tozo sala, je sais pas, non, les gars, tout le monde compte la pensée à molimo mosan plutôt se connecter. Demeurer à moi. Moni oyo nzamba ko demeurer kati nango. Zoto nini oyo nzambe akoki ko demeurer kati na yango. Ozalaka mutabi tumba. Nzambe soka demeurer kati no. Yeba kena makasi yo nozali na boisila. Tozaka mutu matata. Bien aimé. Mutu ayo mekango. Ta musuka leki wana. O akokaka tata musuko chawa ta musapiti. Mais akoya ko chawa musapiti parce que yo zo leka na test. Alléluia. Ozo leka na test. Yo kasi ba otindi no mutu aleki yote. Faut otindi no pena moindre. Tant que vous avez dit dans l'Afrique, je ne sais pas dans le Bokani, tant que vous avez dit, encore que tata musu ko loba na yote. Mais tellement nzamba yebi ka tie loko asika kati na yo. Bene metomo na wata na ba izine. So ba sali loko sengeli ba meka yango. Alléluia. Batala mo pena so esalami na ba, to sala na ba Peugeot ba nini, to sala na ba pièce mususu. Oza nga sala na contrôle. Ba sali ba pièce. Biso siko ba tindeli biso ba pièce na contrôle to contrôler. Oh, c'est pas là que ça me dit chaud on est quotidien. So on a côté tout droit, c'est que ça la met bien. So on a côté bien testé, n'a mis bien sali, c'est que cha côté à ma bé. Vous comprenez tout ça la qu'est-ce y a bon, la qu'est-ce y a mauvais. Mais Dieu a travaillé sur toi. Il a changé des choses sur toi. Il faut les canatestes. Si content on les canatestes, on a les comarandés, nga ba ko moni nga te nga. Moi, je suis ta mère, maman, parce que tu as vu quelque chose à moi. Nzambe pe mutaligi to zalaka na yo. Okoki komona pe loko kati ya moto mais son nzambe alingi te bo demeurer na moto ensemble. Bo demeurer te. Nzambe yebi ke yo faut quelque chose. Et pas moto wana. Mais moto wana pe de la pas bien on a autre la ndenge mususu na lingala ako récupérer pe quelque chose et pas na yo. Ya nzambe sa nini à tout ici. Parce qu'il y a quelque chose dans ça là entre binomi balé pour ça échange. Alléluia. Même batamu ki baloma moto asenga razarapi. Le bon on a si. Et puis tenga ba omone la ngate. Nga voilà comment ça mais nzambe on a comme yuma. Jésus qui s'azali nzambe. Azali na pouvoir ya nyonso. Botala bomo ya Yesu. Suko azosenga biso tozala ba imitateur na ye. C'est que tozala ndeni. Ils ont un effort en salati. Effort ya kosala. Fongola ka motema Yesu a déméré. Soki Yesu a déméré. O balosati kati no ya des esprits. O ezo bunda. Et ce que comme kosenga na ponza makanga biso na makasti. Alléluia.
nzamba kanga biso na makasi te olingo ke place moko ba cette ça biso non kokete kokende te yo te ngafuna kende mikolo na somba ki saki fo ba mona saki alléluia mikolo na koti saki biloko fo ba na kende kuna pena ba sali ba sentir na kamo la bango mais cette espace biso nini kokende te o sentir esprit mi balezo et salama kana kati ya bomo ya puto atiki nzamba demi parce que diable akotika te yo sala ka o nzambe alingi yo sala po ebi ke ozo me mama na kati ya victoire ya vie na yo ya ko sala ni ya ko sala chemo mo na yo et sengeli abundisa yo bien aimé quelle église dimanche lundi vendredi c'est là mais ko changer attitude ko changer comportement ko zo oya malamu kotika o mabe place likamwe ko mara yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Place il kambe koma kayango wana. Bien-aimé, tu vas peut témoigner mouké. Ngaza ki monte compréhension. Ngaza na memele compréhension. Vous comprenez te. So na sina lali na sina l'autre aussi. Nazaki makasi moko na yebisio tala la famille na soma mabenga mutu mabe kongo na pesa na kongo bena mutu mabe nazaki mutu avec compréhension na niveau moko donc ya osana te ngoko changa musapite na meme comporter anti na poto oko kanela ngati alléluia so yo kanelinga na yoka te ngande na oyati na ndako na sans papier mbila pa ya opesa bitumba na oboya na oyebiso tovana na poto ngo belebe nzambe alingi ayibika kera fiki afanda na yawa na osala ne makambo mobo efesengele sala na Afrique te soki te meto tozonga ba Afrique amen. Donc il faut avoir milliers de mokodoki oyo mbila lekaka l'air nyonso mais obimisi bitumba na nganda mbila kwa mbila oza na papier te ni sécurité sociale si on s'est présenté par Miloza nani madame la police ce que tout le monde kutu batu kutu yondo benombe ou yo sans papier. Là-bas, nous sommes qui na métro, na ticket métro. Alléluia. Moi, na malamu ça muta ba problème té. Mais ko ticket métro ka ba kangena métro ko ki munde kwa komi na ki.